Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali comportement ya mabe oyo ba confrère na biso ba journaliste mosusu bazali kosala. Tozali koyeba te tobenga bango ba journaliste to benga bango ba débrouillard. Ndeko tango moto mosusu azali koya liboso ya bato azali koakize moto epai na yo soi-disant journaliste ete ndenge ezali wana bato wana ndenge balobi na lisolo ya Adi Londole ndenge bazali koloba ete ndenge basali Adi Londole ezali malamu po ete akendeki kozwa mbongo ya soi-disant ambassadeur pe yango wana bakorige ye. Mais sikoyo to eloko tozali koloba na yo pe journaliste soi-disant journaliste toyebi te mais ekomi na bato ebele mpe bakomi kokotela yo badoute na yo mpe moto oyo toloba kaka motuni bato mituna oyo ozalaki kotuna motuna na mwana mobali oyo babengi soki bokechu dernière monoko supu. Bandeko babolingo kaka pona 50 € oyo tango mosusu bokechu dernière apesi yo o parvenir kondima kosala émission po ete oyoka ba bêtise ya confrère na yo journaliste oyo bazali koloba pe na ba mafinga nyonso pe oyoki esengo ozali pe koseka. Bandeko babolingo na koyebisa bino ba makambo oyo ya bokechu dernier monoko supu na chaîne oyo ya ba congolais ezali likambo ya lelo te basali yango mwa mingi ekoma soki bokechu alingi kofinga moto kuna nde na chaîne wana ekoma lokola passage obligé mpona bokechu dernier monoko supu akoleka kuna mpona kofinga koloba n'importe quoi pe bazali kozwa ba image wana olie baloba tate no ndenge moto na makambo azali koloba na ndenge ya badéclaration na ye alobi mpenza eloko malonga te afingi bolongola ta baparti oyo bazali kofinga bato te mpona ba $50 to ba €20 bazali kopesa bino bozali kondima meme bato bafingaka bango liboso na bino bato bozali kobenga ete bato ya presse. Bandeko soki kutu bamafinga yango ndenge amesana kosala po ete esi eyebana na yango ya kofingaka bato mosusu sava mais oyo ya kofinga
pe confrère journaliste bazali koloba pe malamu ete azali koloba pe malamu ete alobi ete adi londole ndenge azali wana kuta eza moke 12 épingle wana sava etikali César Ngadi nde tokozwa ye tokogumba ye bandeko mwana mobali oyo bokechu dernier monoko supu ezali biloko oyo bazali kotinda ye ezali ye moko te me tokolakisa bino elembo moko oyo ete bokechu dernier tango asalaka émission azali na bato bazali na nsima ya kamera oyo bazali kotinda ye me tokorevele bino yango tokotalisa bino babilili yango bandeko bokoyeba ete radio Jumel 1000 ezali radio oyo to radio Jumel 1000 ezali radio oyo liseki ezalaka te esika nyonso tolingi osala na makambo na ndenge ya sese na ndenge ya koyiba na ndenge ya molili yebaka ete tokorepere yo mpe tokokanga yo mpe tokobimisa yo polele na miso ya bakongole bandeko babolingo eloko nini esalami tango bokechu dernier monoko supu alobaka bato bavandi nsima ya kamera bazali kolanda mpe bazali koyebisa ye nini akoloba na nini akoloba te bandeko eloko ekamisaki ngai naye komona ete mwana mobali oyo Stella azali kotuna bakersio moko po ete abimisa bokechu premier abimisa bamakambo oyo basi basololaki avant bainterview mpe Stella azali koparticipe na baincitation oyo bakombata bazali kosala comme bamenance na bato bandeko babolingo nakoyebisa bino ya solo tango Stella ayaka liboso ya kamera mpona koloba ete bakongole tolingani te bakongole boyeboye me kongole ya motema mabe sikoyo tomoni motema mabe na ye esika ezali Stella azali moto oyo azali hypocrite azali motema mabe parce que kondima basala confrère na yo journaliste mabe mpe ozali kosepela elongi atie yango neti ya koseka aza meme koseka sans gêne aloba ta non bokechu oyo oza koloba yango te oyo wana azali confrère na ngai tika babiloko wana Stella azali koseka azali meme kosepela me bandeko mokolo ya lelo tozali kolongola kazaka ya Stella bokoyeba Stella azali nani mpe tokoyebisa bino chaîne oyo esika Stella asalaka tokoyebisa bino bacofondateur na bango banani me bandeko avant tokota na kati na masolo wana malamu tokosenga na papa Botamba asiela biso babilili bino moko botala bomona ndenge nini bokechu dernier monoko supu tango alobaka azalaka komande na bato bazali nsima ya kamera mpo nini tango Stella atuni ye motuna ya bana oyo bauti kobima balobi ke baye ba-anti-combattant tango atunaki motuna wana bandeko tozotiela bino babilili wana botala loboko ebimi na nsima ya kamera erreur grave esali signe mpe basali neti bakati parti wana le babongisi yango ondire babiloko moko ezalaki prépare bokomona loboko wana oyo naza koyebisa bino bokechu premier tango alobaka bato bazali na nsima ya kamera oyo batindaka ye bazali kogide ye bandeko bokomona loboko wana mpe bokolanda bokomona bino moko ndenge nini radio Jumel 1000 tango tozwaka baimage todekortikaka yango mpe tokolakisa bino mpe bokomona ndeko yo moto ozali koloba ete mpona likambo etali baimage ndeko okobangisa biso na eloko moko te ifo koyeba yango media nyonso ezala RFI ezala TV5 ezala wabi tango eprojecte baimage bofungola matoi na bino boyoka mpo bino nde moto bolobaka ete
Ah, Radio Zoumel 1000, baïbaka ba image ya bato, il faut pas porter bango plainte. Oui, c'est bien. Mais yo kasi koto yebisa yo, na kati ya balua soko yebaka te. Ezala RFI, ezala TV5, ezala chaîne nini. Tango media moko epesi information na oyo bandeko wana pe na ndenge bapesaki pe baprojectaki ba image. Soki opesi information wana olingi olakisa bato babilili mpona bazala confirmer na information oyo opesi yo banto mosusu bapesaki. Soki ozwi image ya bandeko wana, soki oprojecte yango otiki sigle na bango pe otiki source esika ba image ewutaki, bato bayebi te source wana ezalaki ya yo te, mezali source ya ba image ya bato mosusu. Ndeko ata okotisi ba plainte kama yebaka ete okolonga te. Mais soki ozwi ba image ya bandeko mosusu baprojectaki ba image na bango, okamati olongoli sigle na bango, okamati otie ya yo, wana nde ezali condamnable na baloi. Wana ta prison bakoki meme kokanga chaîne na yo pe okoti lubwaku pe ofuti balmande ebele neti vol. Bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko, il faut bayeba yango ete ezali na bachaîne mingi oyo bazali kosala baerreur wana, me bayebaka teke bazali bato moko oyo lelo soki balobi mpenza bakotisa baplainte bakofuta baamande ebele. Oyo basystème oyo bazalaka bazwi image ya bato mosusu baprésente epuis bakamati batie kombo ya chaîne na bango, wana ezali condamnable. Soki ozwi image ya moto ozali koprojecte yango eke opesi émission moko boyo ezali kolobela na ndenge ya baimage wana elekaki, soki oprojecte yango ndeko okoprojecte yango kaka na ndenge ya sigle ya bato oyo ndenge bapeselaki information, tika sigle na bango pe bayeba source ya information wana ezali banani. Mais toye komona soko olandeli bachaîne mingi ya bakongolais oyo toyebi tokotanga kombo te, me bino moko boyebi oyo bazalaka soki bazwi image ya moto baprojecte yango batie wana ondire bango nde bakolo image, me bayebi bango deja. Bandeko sikoyo nakozonga moke mpo nayebisa bino ete na tango oyo bino bomonaka Bokechu dernier monoko supu aleki liboso ya bitando ya bakamera pe koloba, tango afungolaka monoko na ye azali koloba, bandeko ezalaka na bato bazali nsima ya kamera oyo bazali kodirige to kotinda ye loba boye. Bandeko nde par erreur nzambe azali nzambe, bokomona yango bandeko tango batuni ye motuna na oyo etali ba anti-combattant oyo babimaki, tango alingi arépondre loboko moko ebimi na nsima ya kamera esali sini elobeli bango ndenge bakosala, pe omoni ete na makambo mosusu asa alobaki avant ondire wana nde balongolaki yango mpo bamonaki ete alobaki ntango mosusu babiloko moko ekokaki kopelisa moto, wana nde balongoli yango. Mais mpona oyo afingifingi bato na ndenge afingi ambassadeur aza koyeba teke ezali babiloko moko akoki koleka devant la justice, ke okende koloba na moto azali kobela maladi boye liboso ya kamera. Eske ozali na confirmation ete ambassadeur abelaka maladi wana? Oyebi teke okoki kobetela yango lubwaku yango Bokechu dernier oyo monoko supu. Donc mpona yo lokola bangwanda na basi ya bemba oyo bazali kotindaka yo bamakambo kuna na Belgique, oza komona neti oleki bakongolais nyonso tu na monoko mbanga monene otie lokola chakal to ien, ozali koya koloba bamakambo mpe kosala n'importe quoi. Tala oyebi ngai nazali koyebisa na bakongolais ebongi malamu bobanda kokotisa baplainte, bobanda kofunda bato oyo, bobanda kofunda bango parce que comment expliquer Bokechu dernier monoko supu azali koparvenir koloba kofungola mbanga monene mpona koloba ete lokola basi babeti ya ndilondole etikali César Ngadi ye tokozwa ye tokosala kaka boye, azali moto moko ezali ye te, bato nde bazali kotinda ye yango na bomonaki ete na nsima ntango alingi koloba kopesa réponse na likambo etali ba anti-combattant alobaki yango na ndenge ya ntango batuni motuna alingi arépondre na ndenge mabe basali sini ekuna banini mpo ete basala neti koloba yango kobongisa. Bandeko Radio Zoumel 1000 ezali yo na mpo na bino, me bolanda na babilili botala ndenge nini maloba tozali koyebisa bino mpe botala ete Bokechu dernier monoko supu azali guide na makambo nyonso asalaka, ezali ye moko te nde akendeke mpo ete batindaka ye azali lokola radio oyo aregistre bamakambo bayebisaki ye sikoyo ye liboso ya kamera aza korepete
Tchakou. Bandeko, bolanda na babilili, pe to sengete papa botamba, tchela biso babilili, et bongo simana yango tolanda, émission na biso. S'il vous plaît. Surtout ba télémari na nenga mukete bango pena babi baza ba anti-combattant. Yosko zolo pisa bangoni parce que oza sur CM, sozo pisa bangoni. Abe ona tenabe. Omoni lelo badi londole, bango moto ba se gravaki makambo ba anti-combattant. Surtout ba télémari na nenga mukete bango pena babi baza ba anti-combattant. Yosko zolo pisa bangoni parce que oza sur CM, sozo pisa bangoni. Abe ona tenabe. Omoni lelo badi londole bango moto ba se gravaki makambo ba anti-combattant. Surtout ba télémari na nenga mukete bango pena babi baza ba anti-combattant. Yosko zolo pisa bangoni parce que oza sur CM, sozo pisa bangoni. Abe ona tenabe. Omoni lelo badi londole bango moto ba se gravaki makambo ba anti-combattant. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda na babilili pe bomoni ba elema wana pona kolakisa ete na bokechu dernier monoko supu na bato bazali na sima ya kamera ba dirijaka e na bakolo chaîne ya internet oyo bino botozali kolanda bango nyonso bazalaka ya complicité tango bokechu dernier monoko supu asalaka bamakambo wana donc bango nyonso tu bazali wana mpona koencourage na bakolo chaîne bango nyonso bandeko bandeko babolingo na koyebisa bino ete tango bato ya chaîne wana balobaka ete biso bakongole tolingani te tango Stella po ete tokotia mai na monoko te ifo toloba tango Stella yaka liboso ya kamera aza koloba ete biso bakongole tolingani te biso bakongole tolingani te mais acte oyo asali wana nde alakisi bolingo na ye na baconfrère na ye bajournaliste bandeko babolingo oyebi ete eloko ezali kokamwisa biso toyebi te soki Stella azali moto oyo azali kolinga nde kotia l'huile na kati ya moto po ete apelisa moto kati na bato tozali koyeba te mpona nini okomona kote mosusu azali koyebisa bokechu bokechu omoni ndenge ezali yo na bainjure ezalaka bien te tokoki kotolere bakofinga te banini mais tango azali koprojecte baimage na ye azali kobimisa na bainjure wana nyonso mpe tango bokechu azali kofinga azali kotikela ye ta wana azali kosala nini hypocrisie to nini bandeko babolingo tokokaki kondima na biso soki tango mosusu ezalaki makambo mosusu mais oyo ekomi Stella akomi kotolere meme bafingaka baconfrère journaliste liboso ya bakamera na ye wana nde tokoloba ete no wana tokoki kondima yango te wana tokoki kondima yango te tomoni ete ezali babiloko moko toza koyebisa bino yango na bandeko toye lelo koconfirme tango tosalaka baenquête na biso tango toyaka kozwa baconclusion ya baenquête tosalaka na oyo etali chaîne oyo esika Stella azalaka tango tosalaka baenquête na kati na chaîne na bango bandeko okomona basala semblant moko basala baidentifie to baimatricula chaîne na bango wapi na États-Unis mais bapromoteur ya chaîne wana oyo cofondateur nango bafonda mpenza chaîne oyo Stella esika asalaka ezali famille Bemba na Ngwanda bango nde moto bazali ba pièce moteur ya chaîne oyo esika Stella asalaka po lelo bakongole mingi bayebaka te mais lelo tozali kobimisela bino vérité po boyeba ete chaîne wana esika Stella asalaka ezali famille Bemba kaka Bemba oyo Bemba azali na prison chaîne wana ezali famille Bemba bango nde moto bazali bapromoteur ya chaîne to bacofondateur na Ngwanda le Terminator ezali chaîne na bango lelo bakongole ifo boyeba yango il faut boyeba yango totia lisusu mai na monoko te ifo tolobaka todenosaka po ete bango bazali kokanisa ete bango nde basantu bazali koloba kaka makambo ya baninga me bazali koyeba teke bango mpe bazali na liboke ya makambo bango mpe lelo soki bakongole bazali kozwa baprobleme wana poto ezali mpe bango bazali kopelisa moto na bamakambo mingi bazali koyeba te
bandeko ba bolingo comment yo journaliste okende ko lekisa message po ete émission na ye esalamaki en direct te eza ba émission moko en différé bandeko comment kende ko lekisa message baloba ete ambassadeur na biso ya Congo azali na maladi boye. Est-ce que y a journaliste oyo soki Stella ayebi teke na ba loi ezali interdit? Ayebi teke ambassadeur ya Congo ko porter même chaîne wana plainte? Toyebi te soki bato mosusu lokola balobi ete liti mpo na Congo baza kozwa ba makambo mosusu lokola liseki. Donc liti yango ya Congo ekomi ete sala makambo nyonso olingi loba makambo nyonso olingi donc bazali koyeba te ndenge nini bakosala bandeko. Biso tozali wana tozalaka soki ntango mosusu toyebi ete moto toza na bato mosusu babengaka biso oyo ezalaka okomona bato mosusu baza kopesa ye bolekiselanga makambo boye okomona moto ngo totuni ete lobi loba makambo nini tokolekisa okomona bandi koloba soki tomoni ete moto oyo bandi koadresse message na ye soki tomoni ete moto wana akomi kokota na vie privée na ye par exemple oyo moto wana abelaka boye oyo moto wana asalaka boye wana mbala moko tosupprime yango na bandeko ba bolingo tango biso ba congolais tozali kopiolola kaka mitema mabe biso ba congolais mitema mabe okomona na chaîne na bango Stella azali koloba tango nyonso soki bato basi balanda bolanda Stella malamu alingi langage na mingi ba congolais to lingani te mais oyo osali est-ce que la kisi bolingo confrère na un journaliste ba betier mutu ndenge panza na ngena ba chebe pengle boyebi teke kokenge okufa yo Stella ye liboso ya caméra na yo liboso ya caméra pe ozali kosolola na bokechu dernier monoko supu pe ozali koseka ozali komona yango lokola likambo ya moke me yebaka ete mokolo pe ekozwa yo ondenge balobaka chakuli banga lizwi ndeke mokolo ye pe ekozwa yo Stella yebaka ete biso pe tokosala feti tokoseka po tolakisi mpenza position na yo me na ndenge ya mabe ozomona likambo moto akoki kokufa yo kamati ozwi yango moni yango lokola honneur pe ovandi na kiti na lineti olati ovandi mpo oza koseka kotikela moto ya boye aza koloba bamakambo ya boye ye mpo oza kosepela oki journalisme ya ndenge nini vraiment ezali kokamwisa yango na tolobi ete bandeko bino moko bouti komona ke Stella auti kopesa mpenza position na ye malamu pe botala kaka bachaîne ezali koincite bakongolais na kati na division nde yango wana ndeko ntango mosusu bato mosusu bakoloba bango baza koloba boye bongo bango tala biso tozali bato oyo soki tomoni likambo ezali bongo te toatakaka moto direct pe ntango tozali koatake tozali koloba carrément mais ezali lokola te oyo ndenge Stella azali kosala azali koleka na nsima koincite bato likambo basi bayokani na babokechu premier basi basololi yango bokechu dernier monoko supu ale bon sikoyo ye Stella aza kosala neti aza kotuna mituna mais soki ndeko ozali moto ya mayele landa mituna ya Stella azali kotunela yango na sens po ete azali kozela nde bokechu dernier monoko supu po apesa bareponse moko ekozala kaka na ndenge ya mabe mais bandeko nazali koyebisa bino soki Stella azali kokontinue mosala na ye na ndenge ya boye chaîne na bango vi mokuse bandeko bomikosa te bandeko babolingo nakosenga mpe na bamusicien congolais Wera JB Papa Wemba Kofi Olomide Wazekwa na bato mosusu nakosenga na bino il faut bopesa chaîne ya Monsieur Stella embargo tala ndenge azali kopelisela bino moto tala ndenge azali kolukela bino baproblème bandeko avant naloba yango bolanda kaka bamituna oyo atuni na bokechu dernier monoko supu na oyo etali bamusicien congolais
botala ndenga etune lion aza kotuna yango na sens ke bandeko nazali kokosa bino te azali kolinga ete po ete ntango Bokecho akoloba tala Stella oyo ayebi ndenge nini aza kopelisa moto ayebi po eza babiloko moko avant solola na Bokecho basi basololaki yango avant pe sikoyo ye aza koyeba ndenge nini soki natuni Bokecho boye nayebi ete Bokecho akoloba boye to eza babiloko moko ndenge nini ya kotia moto kati na bakongolais bandeko tosengi na bamusicien congolais bomeka kopesa chaîne oyo embargo po ete bango moko kaka mutu bazali koboma bino me bozali koyeba te alors ke kaka bango moko bazalaka soki boyawa bakomi kolanda bino po ete basala baémission po ete bopesa bango lupemba yango na tolobi ete il faut bokeba mais Stella eloko asali vraiment na regrette mingi naye komona ete na kati na mosala bato bazali komibenga o bajournaliste toza na bajournaliste te me toza na bakuluna na kati ya mosala oyo bakuluna oyo bazali kopelisa moto bazali kolinga ete bakongole baboma ndeko yo mpenza tala kutu biso bandeko tozali bato ya radio oyo bato nyonso bayebi position na biso oyo bato ndenge bafingaka biso nakanisi ete ata Adi Londole esika azali akokaki kondima ete ayoka ntango mosusu radio Zumel 1000 ezali koloba bapropos ya mabe mpo na ye ke akende koyoka ete moto lokola Stella akende kokarese mabe oyo basalaki ye azwa yango lokola liseke koma neti amusement moko na kati ya plateau na ye pe azali kotuna motuna à l'aise pe azali kosepela na yango bandeko bomonaka mosika biso kutu tozali bato oyo tofrekantaka Adi Londole te me na likambo oyo kaka ndenge basalaki ye toyokaki mpasi mingi mpe tolobelaki yango me toye komona ete bandeko bato oyo bazali koboma bandeko na bango bajournaliste ezali kaka bato oyo bozali komona oyo bazali koya mpona koloba ete atala bazali kosala bango mpona nini bakanisi ete soki basali bango mpo ete bango bazwa lupemba baetufe baningame te okoki koetufe moningame na ndenge wana te Stella change biso toyebisi yo vérité bagene oza kosala Stella oza kolinga kopanza bajournaliste ayo na poto me suka na yo ekozala mabe papa Botamba tiela biso babilili boyoka bamituna ya Stella mpona kolakisa ete Stella azali moto azali kopelisa moto na ndenge ya mabe me ata lelo bondimeli biso te bokondima yango papa Botamba tiela biso babilili totala bamituna nyonso su Stella atunaki oyo ezali kolakisa ete bamituna oyo azalaki kosatendre na quelque chose oyo ete ndenge Bokecho dernier monoko supa koloba po ete ezalaki nde esengo na ye me ndenge balobaka chakuli zwi ndeke koseka te po ete bino nyonso tu bozali bandeke me Stella eloko aza kosala bato basi batimbeli ye image papa Botamba s'il vous plaît chrétien mibale ba se produire awa concert moko humanitaire awa na kati mikili ya poto mais bino bozo telemela peka mama ndule ba beza humanitaire yo siko est-ce que vous permettre que concert wana est-ce que beaucoup ndima que concert wana humanitaire et salama awa en Europe et salami pour lelo et comique non pour plein salama il faut remonter ko corrompre ba confrère na ba artiste musicien ba participer pekaka na masolo wana les gars na stade de martyr pona yo commentaire na yo zanine na kofira na nyokrashiro c'est nyokalongo voilà bande on a photo beta na point côté wana po comme ça on va wera jibera banini ngolo banini po bande mutu ba comprendre bien te baza na Kisangani moso andumba oyo mosi ari di politique kanami toya côté wana masolo ba plein masolo ba corruption masolo tout wana nde bazo pesa balade bazo futa pe ba artiste côté wana po ba sala ba show wana ba sala ba spectacle côté wana mais ngana PPRDP ba sali pe campagne na bango na stade des martyrs bo moni pe ga ba image wana côté wana alors ngana on tourna Bokecho première question boy les deux côtés ba sali ba campagne
pona yo elingo te ezote ya yo nini côté wana monsieur sali plein na ndenge moko boye ya mukiete côté wana mususu ba image zo lakisa esali ba vide malgré ba financer ba mbongo pona ba batu wana nyonso mais côté yo na ba concert wana puis ba moni bango mo peke malgré bazu ba caché na bango po ba sala boulot wana mais sali ba mpiaka mboka lui n'a pas sa langue dans sa poche a fungola ngwa lobaka mais logo ezande bien te za ba injure mais injure bena boke tu premier wana beneza la bien te loba pesa ba argument na yo et au sala bien bat bazolanda biso na oya bat bazolanda biso ba comprendre que no boke tu azana kanda parce que ba artiste musicien ba ke yembela pouvoir en place mais ko finga et ko résoudre un problème te moi je crois maintenant tout na ba auto agresser sous confrère na biso mobo on va réagir par rapport à nga tout abona zolba nga na finga raté du bolandi mo ga subino wana donc auto confirmer que non artiste nyonso pour l'instant toutes les tendances pas de concert na ratsa poto et puis auto finga nyamoya oya Francis Kalombo miso mineno kama gborodo miso nena ari di politique na mendenge moko azo finga kiseke donc to moni bena donc et comme ici na niveau ya robeta kozokisa ba confrère à boulot boke tu premier quelque part lit na bino et comme comment vraiment na ndenge mo ya bien te mais au moni le monde na Libye Kadhafi na ba rebelle wana baba libyen eloko nezole kakuna masasi ngakuna na biko congolais fa comme esprit mabel isusu parce que Adi Londolé nana respect comme papa Londolé mais akola bien et akola bien akola na lelo $100 €, 200 € ya nyama wana ambassadeur azana sida na Paris wana te soki komone soki parce ambassadeur ni so zoba wana mususu wana akola ndaite ki alanda $100 Adi Londolé so miranjoko $100, $100, $10 pour n'attendre qu'un boucle pour akola bien mais lelo oyo soki babe masombo pas kosela ki makambo babe masombo kolabo babe boke babe on ale kiranga bundi bitumbe belé akosi concert a wera na Bataclan na Odombo na bayu mutumos mais lelo oyo bako benge kolabote et puis erreur ni asalaki aketi na ndako ya babe masombo kozile na porte ya ndako ya mongo babepe aza kote msungombe baba yaki na machete likwangala po baide na bango bisote tozolo baleloti bango babaka ba net yango to wa net sala liambo no kotanga kufutanga komba ba combattre te yango na babe a se défendre ngana zo kote la babe masombo etaki combattant asali bien a corriger bien etikali nani o musuna nani komone nani o mususu te César mais boke tu to solo même bien côté on a babé a sali bien na ndenge a agressé confrère ya boulot ado sala musala na yango pona yo sali bien azokisi ndenge wana pona yo za bien wa contre révolution to betio on assure que Adi Londolé a contre révolution révolution 12 épingles a petit nangai a dit 12 épingles ça allait bien et puis sa leçon a toute chance pour azana milliard ba congolais to ale ki nangai propre mais et taki abimiki a telemena makila arma tungulu azana ngo muso tekali na muso bimsaki ba fiche nini oya pari nani comme nani boke tu to yana nu ngali bande ko ba se comprendre biso bien hein ba comprendre biso bien et qu'est-ce qui prouve que Adi Londolé a zo telemela révolution a na poto neto mona ki akeno lia mbongo tango stino miziso asila akena na ambassade na biso po disila to kokanga ozala témoin disila to kokanga ambassade wana to ya to ka disila to ko bisa ngonga te to kokanga ngo akene kuna zoro baki bango ba net ba koto baza bien tango zoro banengo no zo finga biso ene makasi na révolution to attaquer César so ngadi soni yepe munoko musu ye wana ba ngumba elisusu na kotina mbalo na kotina odomba ngumba ye mais sobo sali bongo sobo dans la preuve que zo la sabana que non confrère Azali contre révolution parce que boulot na biso senga ming neutralité pour information il est bien surtout comment manipuler information to mo bebisa vérité o eza information te tanenge to linga kao ta kongo mikeli tanenge vali na ngatina siko tanena linga ka Jacques tanena linga kao tanena linga Gimi show wanchu na linga parce que bon respect à la révolution na habité sur dans la question me supporter sur la makambo album na ngai Adi Londolé betami etikali César Gandhi etikali penani badive fa betama na biso ba combattant il faut boluka badive
loka zala mutu makasa zotia tembe il fait to corriger na libanda mboka pa okokate basaka na révolution te yepi fa beta ma moto tout nyonso a besoin l'examen révolution na biso o ezapo o aider biso yoza oza la révolution toujours en avant. Le 6 décembre, j'espère que Masole va changer de côté. On a mingi à l'obésité. Bandiko babolingo na banzi ete bouti komona bino moko na makambo nyonso to eleki na bamituna oyo batuni bandeko. Bozali komona kaka ndenge nini mopanzi sango oyo azali kolinga nde koesite bato na kati ya ba ene sanke bomi yeba. Bandeko ezali na ba chaîne mosusu ndenge ezali na ndenge Congo ezali kokende ndenge Congo ezali kozwa prospérité ndenge bakonzi ya Congo bazali kosala nyonso bato mosusu bazali kosepela te. Yoka mopanzi sango mobimba aza koloba ete après les 6 tokokende kotala kaka makambo nini ekosalama. Yoka babiloko azali koloba mpona kotalisa kaka ete oyo ekomi nde chaîne ya bakuluna ya kosala propagande mpona koluka ndenge nini ya kokende kotangisa makila ya bato na Congo. Stella yo kozala te na soni te, yo kozala te na mawa te. Elengi kaka poza koya liboso ya Cameroun obimi oza koloba na maneti olati yo okanisi ete makambo oza koloba oza komona oyebi teke bato boni baza na bapoto bazali na bafamile na bango kuna na Congo. Bino bokanisi tango boyitilizaka langage ya kele sisi tokokende bino bokanisi ete bokokende kokuta Joseph Kabila avandi kaka boye lokola mwasi moto moko alemba après boye bosali makambo na bino boyebi soki bokei komeka ba makambo na boyebi combien bato bakokufa. Tango mosusu komona pe ba famille na yo bazalaka na Congo bakozala ba victime ya makambo lelo boza koloba. Po ete bino bokanisi soki masasi ya bandi kobetama te bandi kozwa sango ete ndeko na yo akufaki obe papa na yo akufaki tata mwasi na yo babomaki ndeko yo Stella yo kovanda penza calme kozwa sumi kozala na courage penza o banda kotambola na yango po banda kotuna bato ba mituna pona kozwa courage ya koya liboso ya Cameroun banda koloba ete les 6 bokomona kaka tokomona ndenge nini makambo ngo koleka makambo nini yo komona bino bozali kaka na besoin makile ya bato etanga tozali kokamwa mingi olie bozala bato moko ya kopesa bato kosangisa bato koloba ndenge nini tokoki kopesa na mayele to tonga mboka bino bozali kokota mpe na kati na babozoba yango na tolobi ete bandeko il faut boyeba yango toyebi na biso ke chaîne oyo esalami na bamouvancier Ngwanda famille Bemba ezali mpe na badepute mosusu bazali na Congo oyo bazali koapuye chaîne oyo mais raison wana bandeko bokoyoka histoire mikolo ekoya bokoyoka histoire mikolo ekoya na banzi ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut bokeba po ete tango Congolais azali koya mpona koloba ete biso bakongolais tolingani te mais soki ozali koloba ete bino bakongolais bolingani te lakisa mpe bolingo yango oyo ozali na yango. Eske Stella soki lelo totuni yo na Adi Londole bozalaka na problème po lelo ya kosala émission mobimba pendant 30 minutes ondima mpe balobaka makambo ya boye mpo na Adi Londole bazali koloba mpe ke ye kutu ba 12 epingle ça va etikali César Ngadi ovandi mpe ozali komona yango normal mpo na 50 soki 50 euros bapesi soki mpe 100 euros bapesi yo mpo ndima babiloko ya boye leka mpona nini okoki kosala ndeko na yo confrère na yo journaliste boye omoni mpesi motema mabe na yo mpe ezali yo kanisi ete soki bakangi ba radio nyonso tu ya Congo yo nde okotikala éternellement awa na poto po ete ndenge ezali wana lelo ife totya makambo nyonso tu toloba yango ndeko
soki lelo bato mosusu bakumisaka chaîne na yo oh non ndenge bango baza champion mais soki balobi lelo babanda kotala bato oyo bazali matriculé oyo bafutaka taxe na baémission ndenge bapesaka oyo bazali kofuta taxe oyo bazali reconnu na l'état c'est là tokoyebisa yo ete chaîne na yo même na niveau ya Belgique l'état ya Belgique ayebi yango te mpo ezali eloko moko eza koleka kaka na internet ezali kaka eloko moko baimmatricule yango a partir ya États-Unis mais l'état ya Belgique ayebi yango te ezali kaka babiloko moko ndenge balobaka ete bazali ko po ete ndenge biso tozali awa bato mingi bayebaka te tokoyebisa bino yango lelo ndeko meka kotala site na biso landa biso malamu soko otali site ya radio Zoomel 1000 obandi ko vérifier même na Google tozali bato na yebite tango mosusu bato mosusu bafutaka ba taxe na yebite mais tozali site o tozali na kati ya Allemagne oyo biso tofutaka taxe eyebani tozali pe na mikanda na biso reconnu oyo tofutaka taxe na biso chaque année mais ezali na ba site ebele ata Stella oyo soki lelo balobi ete balandela site na ye bokomona ete bazali kaka bato moko basalaka bamakambo ya ndenge mayu ya sese badiembila soki balobi mpenza ke leta banda kolandela na ndenge ete chaîne ya bakongolais oyo bo bamonta chaîne na ndenge internet bapesaka basango taxe na bango bafutaka wapi okomona bachaîne ebele ekokangama makambo na yebisi bino liseki te oyo nazali koyebisa bino ezali vérité soki olingi ndeko banda kosala bankete okokoma na esika moko okomona ete radio Zoomel 1000 afutaka taxe mpe tozali immatriculé na Allemagne ezali ndeti te bachaîne na bino bozali na Belgique mais immatriculé na États-Unis wana nyonso tu mpona kobomba batrace mais biso tozali reconnu tozali immatriculé awa na Allemagne mpe tozali kofuta bataxe na biso tozali chaîne oyo na kati ya Allemagne bandeko ata soki bovérifie ezali kutu libre tozali na poto bonjour radio Zoomel 1000 bobanda kosala bankete botuna bokokoma na niveau moko bakolakisa bino ete non bato oyo bazali na Allemagne bafutaka taxe na bango soki nazali koloba boye po ete tozali bato oyo tozali kolanda mibeko à la lettre mais ezali lokola bino te bozali kaka banini ba chaîne oyo ya bainternet boza kosala makelele boza koboma bandeko na bino apres boza koya kaka non biso bakongolais tolingani te mais bolingongo bino moko bozali kolakisa yango te mpo na nini okende kopase émission mobimba pendant 45 minutes mpona koboma kaka confrère na yo journaliste ebongo soki biso bato tosalaki yango wana ntango mosusu bolinga baloba po ebongo mais biso kutu tolobi te atuka likambo basala adi londole ezali malamu te mpe tokondane ozali kaka moto ya liboso nazoyeba te kaka nazali kutu na monoko kilo mpona benga yo journaliste po ete confrère journaliste akozala na mawa ya ndeko na ye yango wana il faut na benga yo kaka na kombo Stella ozali moto ya liboso Stella oyo osepeli na makambo oyo basali adi londole ozali moto ya liboso na biso bato ya media mais ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise tokoyebisa na bino ete oyebi na mosala oyo ya media bato mingi bazali kosala na poto ezali kaka na bandeko mosusu ya media bazali koboma bandeko na bango indirectement sans que bato bayeba mais biso radio Zoomel 1000 tolobi ete tolingi ba masolo oyo ya nsima ndaku te tolingi teke tango bazali kosala moto mabe bazali koboma moto ndenge ezali ete ndenge komi na bakongole komona baza koboma moto olie boloba yango botombola mongongo mais boza koloba yango kaka na sese atala boyitala te biso tango tomoni ete bazali koboma moto esika moto ezali kopela tokoloba eloko oyo Stella asali ayebi yango mpe ezalaki posa na ye akokisaki yango parce que na ndimi te soki Stella azalaki na souci ya confrère journaliste na ndenge basalaki ye azalaki kutu na droit te atikela idiot oyo temps ya koloba buzoba pe Stella moni yango malamu toyebi te soki bapesaki 50 €, soki pe 100 €, yango na nde ezalaki joie na ye mais Dieu merci nzoka na nsima ya kamera bato oyo bagidaka bolole oyo to idiot oyo ya nani
boketu dernier monoko supu bazalaki sima ya caméra pe bomoni geste wana ntango batuni motuna alingaki apesa kaka réponse yango bozoba elingaki bayebi ke moto elingaki epela ale basali sini ya babi te boye bandeko nakoyebisa bino boye mingi bakanisaka ete lokola bato mingi bavanda na poto balobaka te lokola mingi bamikomisa bacombattant bakoma siko kovivre na espoir ya groupe ke soki bameki tokoyela bango soki tala tolobaka yango ntango nyonso bandeko eza na bato mosusu makila bololo basimbaka te ndeko tanga ndenge bokontaka wana bolobaka ete biso bacombattant soki bameki tokokendele bango ndeko boyebi teke bato mosusu ndenge bazali wana okokende kaka ngulungulu boye bandeko bokepe ngulu pa me bokei boye bino bokanisi tokoki kobeta mutu me moko oyo akokotana akotikala na maboko mutu wana mpe alali ebembe malgré bobomi mutu wana me ebembe na bino mpe elali mpo bato mosusu mpe ya makasi bazali me balobaka te nani andimaki ete adilondole malgré ndenge babetaki bazokisaki nani andimaki akobwata mwana mobali oyo masombo na se jusqu'à ce ke bomoni ndenge aswaki ye minu bandeko ba bolingo naza koyebisa bino oyebi ezali basinye mpo na nini omoni depuis pasteur moko natikelaka biso message alobi tala bodenonse bato oyo makambo baza kosala ezali malamu te bodenonse bango depuis pasteur moko natikaka message epuis tomoni ete basinye esalami ebele alobelaka bamakambo ebele pasteur mukuna mpo mona ete azalaki ya nzambe tala Epaphras na hôpital na mbeto hôpital ti lelo cloué bamakambo ya bakombatant bondimelaka pasteur mukuna te tala lelo bakomi kosaprendre na bino bajournaliste epuis bajournaliste wapi oyo nde baza kosala tu mpo babimisa bango bandeko soki kutu honorable Yves Kisombe na maloba kaka ya kofinga afingi journaliste na Congo bapesi embargo ya 6 mois ebongo eloko nini ezali kozanga po ete biso nyonso tu bato ya media topesa bato oyo embargo total po ete oyo basali ezali agression monsieur Adilondole akokeki kokufa mais naza kocomprendre te mpo na nini biso bakongole esika oyo mabe ezali nde bakongole bazali komona yango malamu esika oyo malamu ezali nde bakongole baza komona yango mabe bandeko boyebi teke Adilondole akokeki kokufa mpe ngai na kosenga na likambo boye botika systeme ya négociation onégocie tala oyebi na koyebisa bino bomoni ndenge babeti Adilondole nzete wana eza na babiloko mosusu komona ndenge babetaki wana aza na shock na mutu mais bozomona yango kaka normal ekokoma na bamoma moko bosoki age pusani bomoni ete basekele yango ebandi koreagir okomona Adilondole ta mosusu akozala ta mosusu abandi kobosana makambo bani eza na babiloko mosusu eyaka kose manifeste na nsima ndeko nakoyebisa bino boye oyebi biso bakongolais liseke bandi koleka mingi nalingaki kutu kondima soki ete liseke wana ebandaki kosalama entre bango na bacombattant mais Stella azwi likambo yango ake kotia yango liboso ya plateau na ye ya télévision apakoli yango mafuta atie yango bapilipili na bamungwa mpe apresentele yango bato balobi ete botala Stella ayebi teke eloko asali ezali neti ahumilie Adilondole ayebi yango te mais Stella za le plus mauvais naza koyebisa bino ke Stella azali mauvais donc azali mwana mobali moko alukelaka bato bamakambo na sese mais sanke boyeba oyo tolakisi bino lelo ezali signe ya bandeko bocomprendre yango mpe boyeba yango Stella azali le plus mauvais azali le plus mauvais parce que loko oyo asali vraiment na kamwe ntanga ngai moko te na kamwe bandeko ezali mpe na bandeko journaliste mosusu balobelaki yango nakotiela bino bolanda intervention ya monsieur le journaliste Ali kuna na France et kuna na Belgique
na plateau ya monsieur Wechi bolanda makambo alobaki pe bolanda ndenge nini bazalaki na regret ndenge nini Stella à parvenir kosala émission pendant soki 45 minutes pe aza kokarese kaka babêtise ya boketu dernier monoko supu akarese yango pe tango asilisi émission na ye il fallait ayeba quand même loko na koko leksa na koko leksa te azunyo surtout à présenter yango akanisi ete ya wana nde asepelisi ba congolais maza koyeba te ke ba congolais mingi ba détester ye et puis okende ko sala émission ba po baloba nini ke ambassadeur azali na maladie pe olekisi yango tala bandeko na ebite soki Stella penza ayeba valeur ya musala na ye bomona kate atana ba États-Unis wana atana ba Europe ezala komona tango mususu dispute moko elaki obie bato baza koswana liboso ya caméra soki bazwi ba image wana bake ko présenter yango abotala bato babanda koswana soki ba image wana bandi koleka ekomaka na ba côté mosusu komona soki moto moko alobaki likambo mabe okomona batiele komoche tweet pona koboma parti wana mais tala baza kolobaka ambassadeur azali na maladi boye ye azwi ya projecteur yango nyonso ekoki kolukola ba problème Stella yo zanga ko compter na avocat tata wana memaki mo mukolo mususu ba DVD ayelaki na plateau on lo bagate hier polala na procès ah Stella ozo raisonner net muto ozo vandi na ba village na mboka mutu ya liboso ona monete aza ko yebisa batuke avocat oyo nana perdre na procès mais il faut zala mutu moko ke tant musoza malade pona ko penser na babilo kabo yo kanisi soki avocat na yo wana yo salimbeba yo kanisi ata soko ke liboso nini yo nde okolonga akolonga kaka po aza moto apolana na procès tika ba histoire wana yo betela ka bato eza ba histoire ya kolala pe naza ko yebisa bino ba congolais bokanga yango lelo eloko Stella sali okende na ye na faillite pe yango wana ami kundi ye moko lobande ba kombata moto basala neti balobaka Stella mais Stella ami kundi à partir ya lelo bokanga date ya lelonga na yebisi bino Stella ami kundi kaka ye moko ami timoli libulu na ye moko ya lilita kaka ye moko ami kundi pe bokomona Stella oyo esili même moi lupe mo azalaki nango esili ateki yango na ba combattant sans que ami yeba mama Rosalie na zongeli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba mais yambo te to naloba nasala intervention na oyo uti koloba na kosenga nano na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili tolanda ndenge nini journaliste monsieur Ali kuna na plateau ya monsieur Wechi ndenge nini bango nyonso tu bazalaki touché pe bamonaki yango mabe na makambo oyo journaliste oyo Stella asalaki ezalaki malamu te bato nyonso basepeli na yango te meme ba auditeur ba congolais bele basepeli na yango te bamoni ete Stella aspelisi moto na likambo oyo pe Stella azali kosepela na pasi ya ndeko na ye confrère na ye journaliste donc Stella moni yango lokola victoire pona nini tango mosusu pona likolo ya 50 € bapesaki ye ou bien 100 € a permettre kolekisa ba bêtise ya boye ndeko loba na yo makambo nyonso tu pona moto okoki na yo koloba mabe ya moto mais maladi ya moto o moto azali kobela okoki koloba yango liboso ya nini te Stella ekoki kolukela yo ba problème ya makasi soki ozali koyeba te okoki kozwela yango ba problème pe ata ndenge olobaka ete avocat na ngai nazali na avocat moko oyo ete nana perda procès te ndeko wana ezali ba histoire ba ndoto ya baba ata biso moko radio Zoomel 1000 tozali na ba avocat na biso mais ezalaka na moment moko ba avocat bayebisaka biso ete likambo boye bosala yango te po ekokende boye likambo boye bosala yango te mais soko moni moto azali ko préférer kosala mbeba po azango lobete avocat na ngai na pola te na procès ndeko seka azali na problème na mutu na ye parce que na koloba ete seka avocat wana azali avocat mabe azali kokosa ye avocat nyonso tu oyo tango client na ye alingi asala likambo atuni conseil aza kopesa ye conseil wana avocat malamu mais soki avocat nazali koloba ete ekobanga te mpo nazali avocat moko nano na pola te na procès pe client na ye azali koloba ete avocat oyo bomeka te nana longa te nana perda te wana nde ezali kozanga koyeba papa
Papa Botamba, tiela biso babilili tolanda réaction ya journaliste Ali ya na plateau ya Mesewechi pe ndeko César Ngadi na ba regret na bango o bazalaki na yango vis-à-vis na ndeko Stella na babiloko asalaki vraiment pasi pe mawa. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Alors comme Mohamed César Ngadi aux à Bruxelles. Ah César Ngadi je crois que Eza ebele ya kosolola. Toyebi conférence na biso a Dilondolé azalaki agressé na Paris, azalaki na Paris, tozalaki na Paris. To me rappelle kozongela ngo un tout peu plus qu'à celle déjà ba déclaration toyokaki également Babin oyo ya combattant oyo agressaki alobaki également to me rappelle kozongela plus je crois qu'il va commentaire lobami trop par rapport nango. Et encore une fois, tout le lobby awa attend comme ya Boketu le premier a ça aussi ba déclaration ba média mon sousou à revenir un tout peu par rapport à Nango. Je crois que les propos à tenir, les propos très choquants, puisque tout est bien, puisque le lobby, après, a dit l'ondolé, aux alentours, il y a César Ngadi, il peut faut abétama, attendre d'abord comme on t'a abétayo déjà, alors déjà au don, il faut abétayo, on a des déclarations à Boké, tu sais, je connais la net, internet, tout tambola, mon noté, et puis tu me rappelles qu'on parlait un peu sur la profession d'Abisso, et puis Nema Gamoza au tambola, puisque je crois que Moussala Otosalaka, et je crois que tu as des amis de Wechi un peu partout, Précisara, Moko, Moussala Bisso Zali a quoi informer, tout ça là pour informer toujours bien. Alors c'est ça, nous allons parler de la neti, tu yoganaki, tu benganaki, pas to kutana, alors ça a un peu la cadre. Non, tu yoganaki, tu kutana à Paris, tout ça, les émissions à combattant le jour qui a dit, ça qui est, on a vacances, quand même vacances, en tant que séjour privé, na banana ngai parce que madame nangaza côté mususu avoir jagi épée donc na yena visite privée son aïe quand même ata ba président de la république ata ba visite privée bazar na ba téléphone na bango ba bengra po ba mboke zo tambola ndenge ngande una yaki awa na kwa ko lekate princesse na ya awa penzana les amis de Wechi za passage mo obligé puis ça vraiment privilège munene na ya pa na studio na mona peut studio on ndenge sala. Effectivement, néo les Kélibiso plaisir à tout, quand on est à Paris, on est en vacances, vacances ici la zongi. Alors c'est ça on a dit, ma soulée c'est belé au loba. Je crois que tu as appris dans tant mingi tia aussi ça nous mais tu as vraiment l'essentiel. Tout à fait. Au bas bazar c'est vraiment le loto sur la carte. Ah ouais, parce que je crois qu'il y a pas internet, monde entier. Balandi ba makambu, on a des déclarations à Boké, tu sais je crois na net, internet tout tambola, monde entier. Et puis tu me rappelles qu'on parlait un peu sur la profession d'Abisso et puis né makamboza au tambola. Parce que je crois que Moussala Otosalaka, je crois que tu as des amis de Wechi un peu partout, Précisara, Moko, Moussala Bisso Zali a quoi informer, tout ça là pour informer toujours bien. Alors c'est ça, nous allons parler de la neti, tu yoganaki, tu benganaki, pas to kutana, alors ça a un peu la cadre. Non, tu yoganaki, tu kutana à Paris, tout ça, les émissions à combattant le jour qui a dit ça qui est, on a vacances, quand même vacances, en tant que séjour privé, na banana ngai parce que madame nangaza côté mususu avoir jagi épée donc na yena visite privée son aïe quand même ata ba président de la république ata ba visite privée bazar na ba téléphone na bango ba bengra po ba mboke zo tambola ndenge ngande una yaki awa na kwa ko lekate princesse na ya awa penzana les amis de Wechi za passage mo obligé puis ça vraiment privilège munene na ya pa na studio na mona peut studio on ndenge sala. Effectivement, néo les Kélibiso plaisir à tout, quand on est à Paris, on est en vacances, vacances ici la zongi. Alors c'est ça on a dit, ma soulée c'est belé au loba. Je crois que tu as appris dans tant mingi tia aussi ça nous mais tu as vraiment l'essentiel. Tout à fait. Au bas bazar c'est vraiment le loto sur la carte. Ah ouais, parce que je crois qu'il y a pas internet, monde entier. Balandi ba makambu, balandi aussi, ba blog et belé bazar au loba, notamment sur Moussa Nabiso, également sur Yo. C'est ça on a dit. Avant peut-être de développer en gros nyoso, c'est ça on a dit, peut-être qu'on éclaircit un peu battu au bazo l'andabiso, puisque c'est ça on a dit, baza qu'on traiter yo, et ça même a dit l'ondolé des collabos. Tu vois le fond il y a un problème mais à un niveau wana, c'est ça on a dit azali collabo, a dit l'ondolé azali collabo, et le lo oyo, et l'on y peut expliquer dans terme wana collabo, est-ce que toi tu te reconnais un peu l'appellation wana? Tout bata d'abord na et logo wana et puis tout développer les solos. Ali il y a déjà na CPLI il y a trop na question yo donc pour tout expliciter batou donc dernier pas na les gars qui na radio du solo na beta ma solo ango donc vraiment terme wana collabo nanga moko
on a dit l'ondolé tu comprendre terme wana te na habite ce terme wana bango bazo utiliser so bango bazo comprendre ngo bango moko tu éviter les deux ali soko olagisi mutu alobi oui OK koloba et pas mutu alobi non okomi donc komi collaborer ba benga to revenir en simplifier qui na kanisi bango oyo ezali kutu ba combattant ezali marche ya bana basi oyo basalaki o ba combattant ba ko kota na kati po ba marche na bango de Paris à Bruxelles ba combattant ba kendaki ba fille wana ba kendaki ba femme wana ba kendaki na ba 8h du matin à partir de Tour Eiffel ngana zaki musika a dit il fallait akenepe à couvrir départ na bango donc a dit azali père de famille azala makamu soupé parce que biso toza wana te que ba journaliste ou bien ba animateur ya ba combattant parce que toza na salaire ba combattant donc toza na ba privilège pe mususu ba makamu soupé o ekoko ya ba ebiso non ba empêchement pe ko zala ki toko sa monter a dit azoka empêchement akendaki te bon date en pe e coïncidaki que ambassadeur donc ambassade ya Congo donc 30 juin to yebi on banda to zalaki na Kisasa banda Kasavubu banda Mobutu ti papa Kabila ti siko 30 juin ezali pour ambassadeur été ezali pour président Kabila te 30 juin ezali fête nationale ndenge ezalaka donc ba bengisaki biso ba organiser fête wana ezali biso te biso ba invité biso attaquer ba presse to kende ko couvrir mais et coïncide que ezaki jour moko na tongo départ na bango et salamité mais le lot ce qui départ na bango et salamité biso ka motu te que toza ba journaliste bango pe ba journaliste pe baze belete so biso to yete ba tumsu pe ba ko ya ba zuini ni wana biso to zo image to pas to panzi biso to kendite image na bango pas départ et salamité monanalité biso to ken ambassade to komi to kotinde to eki na ba 19h 20h to sali musana biso ndenge zalaki biso to eki na ambassade ezaki matanga te ezalaki te tokuta bato bazolela po biso pe tolela ezalaki fête nationale ya République démocratique du Congo ambassade ezali République démocratique du Congo soki oleki porte ambassade okoti na kati okomi neti okomi na mboka na biso ya Congo eza France te tokoti tosali reportage na biso ndenge ezalaki parce na kasi bato bamonaki yango soki biso tokota kuna te mbele mokili mobimbe monaki makambo eleka jour wana te ambassadeur aza na malade nde bato bayebi donc ambassadeur azalaki balingaki ba film alingaki ba filmer te mutu moko filmaki ambassadeur te ezala nani ambassadeur apesi message alobi message on apesi bino tant bo filmer tant bo aussi sa reportage na bino va aussi sa reportage il faut que loba bo passer message oyo ngana yuto loba bo passer na mokili mobe bato bayoka na ba combattant bayoka adi londole ka musala ndenga salaka a passer message parce que tant ambassadeur abanda ko loba discours ne biso to komaite na dani tsunami to komaite donc to ki ambassadeur dans le mutu azalaki parmi biso misatu ezalaki adi londole tant caméra net caméra na bino awa et fongwami adi londole apesi message oyo ambassadeur lobaki baloba parce que ambassadeur ba filmer dans la déclaration le message ambassadeur il a fait lobby oui ambassadeur a fait discours a lobby que donc ezalaki terminé écoute abaki terme moko na boso ni ko ndenga ti alobaki ke ambassadeur a lobby boye ke ezali boye ezaki alobi bien que ça yete alobaki ambassadeur a fait discours ezali boye le temps ba combattant ba yoki en babi ke donc il a repris le message le terme ambassadeur alobaki donc c'est un peu ça c'est à dire que ce dont on comprend mon c'est à partir d'un monde bana ko traiter bino de collabo à partir yango oui bazo traiter biso de collabo wana ezali premier épisode après tango esili lelo ba combattant bazali na France wana bazalaki bango baza contre Kabila mais bango bayebaki pete ke na katika ya France wana bato mususu bazali pour Kabila pe bazali neti biso toza bapanzi sango biso toza wana teke poto lobake non yoko linga Kabila te yoko linga Kabila te yo linga Kabila biso etali biso te yo lobi ke ngai ba combattant bazo linga Kabila mais ngana olakisa ba combattant ke ngai na linga Kabila ba combattant ba linga te ngai linga Kabila ba bengi biso na kanisi na yebisaki na ba radio na biso na sali na lobi ke ngai soki ba collègue nanga neti alime o yebisinga neti avocat dia yebisinga César ngati na dilo ndelo makambo salaki ezali mabe en tout cas wana na koyoka bino parce que to sala ka musala moko to so ba risque moko to lekisi bana wana ba pesi discours na banti combattant ba pesi discours na bango biso pe to lataki bilamba neti bana wana te biso to passer message to lakisi yango na mokili mobimba à partir ya makambo ambassade à partir ya bana wana allez biso confirmer
collabo donc jour to une ambassade pour nos combattants ils allaient to enveloppe au président Kabila apesa qui par canal et ambassadeur ya wana biso to luka bana wana to latisi bango bilamba wana ya Kabila pour to bandi pour to déstabiliser mouvement ya ba combattants donc ali mayo moko na éviter ceux qui ezali nini donc ils attendengi l'avocat de Diabe babenga kaye collabo de ce babi ba expliquer pour mon explication exacte à partir à wana aller au moni lelo sur internet ezali et bimisiko donc ça va vite avec internet voilà. Allez bah tu et comme kandengi wana ali collabo et comme tala batu wana mesiko bango bazana mémoire courte ba combattant na resto bateli ba image ya ba combattant France na 90% ezali biso tant tozwaki bango na garde no bango babi ke babengaki biso na ambassade bon bango tant bazobeta ba autorité mboka babenga pe biso to yaki est biso to boyaki boyité parce que bo sala musala na bino donc mais quand ils disent puisque c'est ça qu'ils disent aussi non vous allez dans un moment moko où mboka na biso allez occupé et il faut qu'on libérer d'abord mboka na biso pas question à journaliste neutre d'être dans la neutralité surtout dans la quartier ou église du milieu du village pas question il faut couper sa position parce que Mboka est allé dans l'occupation c'est-à-dire que biso to sa position na biso tous à la côté à ba combattre qu'est-ce que tu peux peut-être répondre encore parce que c'est aussi ça le problème voilà zali langage ba combattant ba tenir hein de ce tout ali langage wana eza la plupart ba combattant ba tenir na diaspora mususu ngana kolo baka soto zu micro awa alimia to tambusi yango ata na Bruxelles ata na Paris to tuna mutu na mutu aloba au mona pe batu mususu bazobeta discours mususu bazali pe bango pe baza ba congolais donc bango ndenge balobi ke mboka eza na occupation biso to boite mutu azali étranger azate heureusement que biso za étranger te soto za étranger ngo sukande donc biso to zali wana neti bango baloba ke mboka eza na occupation que Kabila dégage biso to ya quoi to laxi bango micro bazo ba ke to landa batu wana tito boma bango tina suka to laxi bango micro est-ce que makambo bango baloba est-ce que biso tanto tchakango na télévision est-ce que batu tout bazar d'accord non batu tout bazar d'accord te mais to laxi sa bango parce que baza na message ya koloba pona mboka donc bato mususu pe soki balobi makambo mususu na kasi na musala oya biso to zali te ke pato ponaka oyo koloba te biso to zana pato lobisa mutu tout bazana likambo na koloba na kasi likambo na koloba yango wana et puis je crois que les appels pour aider d'une part aussi bas combattants quand on fait passer de l'autre côté bato bazo combattre bango je crois que baza ils ont permettre bango également ba comment baza ko penser surtout sur bango également et puis elle dit na kati yote na masolo otozolo ba ya démocratie au biso oyo ba combattant na bato tout bazo bundela na mboka na fait changer mais na kati ya démocratie na liberté ya presse pe zali bango pe bazo bundela yango il faut ba ke batika pe biso to sala musala to ko kende lelo toke pas Kabila lobi toke pas Tshisekedi lobi wana toke pas Kamere mugwana toke pas Mbemba il faut biso to la partout pour bango ba yeba oya lobi nini liberté bango bazo salela wana bazo loba ke démocratie il faut bango pe pas ça exemple puis biso to za na mboka poto to da ndenge tambola c'est ça je crois que aux anakati ya musala oyo ça fait quand même ba mbule belé au sali vraiment chronique musicale ça fait longtemps est-ce que par la vérité lelo oyo pla wana se de to yoga wana Sunamai, oui, bah il faut vraiment placer où t'as qui je crois, n'habite. Donc mon chance n'a vu les lopenza, n'a recoute na Antoine, donc Mohamed va penser qu'il y a l'air à l'Iforeman, moi il va en bête à ma coffee, donc vérité pour les, donc n'andenga na landie, pour moi sommes dans kosa, à tozo ozo kosa, ba otane longi, mais n'andenga zoloba, les apenzaï. Voilà, ils ont comme Mohamed Antoine Tozanaye Awa na plateau na biso avec César Ngadi a outil effectivement à Paris à vacances Awa mais ça tout son là tout peu maram oyo les cas qui week-end passé Tozanaye na Paris agression à dit Londolé je crois que tu qui version ya Babé à Lobaki et puis après a dit avec aussi expliqué yo zalara plus na a dit Londolé je crois que tu que presque on dit to Lobaki zalara moko ceux qui confrères Azuli Kama, surtout toujours Sima. Je vois que Balandi, Ozulé dans la Kinshasa, avec Yves Kisombe, ma déclaration à Salaki, ma propos à Tenaki à la contre et à concert, il y a TVS1, il y a chaîne Mozito, Bomoni, Télémi, journaliste, Télémi à Kinshasa, Azuli embargo il y a 6 mois. Je crois qu'il y a l'élection pour les cas. C'est évité de venir au Sala. Je vois que marche mon route à mon nez, aux allons organiser à Kinshasa vendredi.
Mais aussi, on revenir quand même à remercier aussi se mobiliser qui na net et surtout na Facebook, combattre également, parce que je crois qu'ils étaient quand même mobilisés derrière, soutenir qui en tout cas journaliste Oyo Azala qui agressé verbalement par Yves Kisombe. Pour qui image en 4 vues. Donc, voilà, c'est ça, ça aussi. C'est pour dire qu'on a fait ce travail-là. En fait, toujours un peu pour clarifier ça, pour dire que presse à la Ramoko, ce qui confrère à Zuli Kama, nous avons toujours soutenir pour que tout le monde ait Moussala, il y a Adi Londolé, il y a Lobby César Ngadi, il y a Lobby Yves Kambale, il y a Marc Etable, il y a Benga. Je crois que nous avons un peu dans ma solidarité. Voilà. Alors, pour revenir à tout peu par rapport à l'union sous les kaki, parce que vous avez plus na Adi Londolé, l'on est peut-être au Lobla, moi, je vais revenir en haut et puis tu réagis par rapport à. Donc, vraiment, dona bandelana mukena okelemba mbang pasa dia lobaki nana lobaki eza mawa komona mutu alingai kokufa mukolongo bazolo bango on dirait liseki on dirait comme loisir bazolo ba mutu alingai kokufa parce que je signale que adia akoye kokufa elo babambaki akoye kokufa wanga na komaki à 5 minutes en masolongo ito salama adia benga aya César naza na kati ya nini ba pomper na urgence kabi adi na parce que tu na rendez-vous abino babin a witi ko menacer ngomeka ndinga menacer nga aito menacer nga abambingai tanga ifenga ba di bende ba bazo ba ko nga na ba di bende ko j'étais moko ezali tout autour ezali na di bende ezali benga na moneki j'étais na moneki lokwango na yepe wana zui après to landi a dit na urgence donc wana na ozongela ngote mais après a dit expliquer ndenge makamto ezalaki biso to ya wana bandaka la to be même pas qu'avanda na pembeni donc na nini vraiment na revenir na ba déclaration oyo baba salaki omoni babeta ngazo oloba makambo wana epesa inga vraiment mawa mingi epesa inga mawa mingi parce que alingaki ko se faire passer pour une victime mais victime na makambo wana ezali Adi Londolé parce que Adi Londolé s'est fait agresser Adi Londolé à se défendre heureusement que don petit na ngana sala ba jido le soir sala ba masolo na tembeto ebite pesa sala asukaki donc babin azolo bana pesa ga batu ne sabon que babin à part qui combattant naé il faut vraiment à développer ni na qui comédien parce que ça ba qualité na en tant que comédien donc vraiment na tala ki ndinga zolo ba suka ye barata pas qui combattant il faut à développer ba talent na ya comédien parce que babien denga lobela qui encore na rafraîchi batu mémoire de ba ke babin azal kuta na ye bandika sikote bo se souvenir na autoroute ya nord ba telemina ba bongos na odon acteur principal à masolo na zaki babin mais ba combattant ba bomba ngo metozo ça bango ke ezali masolo le kuta o agression baba lo bagi ke ba besti bango na babala ba na ba bloc ba baseball na ba ta PPRD ezalaki le kuta comment vous bien le kuta ezalaki le kuta parce que biso to zalala na ba combattant obi ke biso to sala ba reportage na bango tant makambo ane bimi biso to ye mo kona to ye to bi photo le be la makambo ngo ba combattant ba lobi en tout cas bolanda ngote toti ke lango parce que eza makambo le kuta d'ailleurs bango moko ba lobaki yango eza makambo le kuta politique yango ba démenti ba linya on kuté kutu babe azoki suspension azai na droit ya koloba susu na micro te parce que ezai makambo le kuta botala ka ndengi babe abanda ko kosa ba telemi autoroute na bongos donc il y a un journaliste bango à combattant à cousin ngai donc ba yé acteur principal ezaki babe yem to zoki bongos azu odon talandengi a telemaki azu ba ba petit biso bona bobo mo ndenga kosa mo ndenga kosa na ça bien le kuta donc oyo babe lo baki sur Adi eza le kuta de A à Z à part que oyo alobaki a solo likof Adi abetaki mais Adi abetaki likof on ka bota kuta abetaki likof patanga bambiye loko wana Adi tanga kwese na se abeti likof mais babe ndenga lobeli yango ke biso Adi ya lobi Adi ayaki na bato pourquoi atangi ata bato Adi ayaki na bamote. C'est vrai, je crois que Batri Balandiango, mais ce qui doit revenir un peu, puis c'est aussi à dire Londolé, peut-être hier, moi également, s'expliquer, moi, je ne vais pas clarifier, moi, après, je suis Batbazar Oloba. Puisque Batbazar Oloba, effectivement, tant que a dit, précision a dit, comprendre un tout petit peu plus qu'elle a dit, a fait précision. On ne va pas faire les cas qui agression place là qui a du lieu d'ailleurs à travail, donc côté on a d'autres coups des athées. Mais ce qu'il y a, problème, c'est qu'il y a Bazar Oloba, mais les fonds, il y a problème. Pourquoi est-ce que
Babé ce qui a agressé qui est. Pourquoi agresser qui est? C'est peut-être là, Bazo Bageno a expliqué maintenant clairement, Bazo est battu, l'on vraiment, et comme on dit, jusqu'à agresser. Et c'est mon tout pas, vous aurez un détail à agresser. C'est vrai que a dit à l'Obaki que non, voilà, on va traiter des collabos, tout ça, la réunion, mais peut-être pas de Bazo un peu convaincu. Mais évitez, yo, et là, on dit tout le temps, tous les jours. Donc, problème, il y a Babin, oyo a Kangela a dit Kanda, o ngana e passé ngana sina tuna dit na lubi, problème ni bozana mo. C'est pas bien lo que ça raté. Mais ngata to zana dit na comprendre parce que réunion mo les gars na Paris. Babeng saki donc Rouf Mbutanga ngamta sala ki ngo, abeng saki ba combattant, abeng saki pe ba musicien. Ba combattant ba décliner ki invitation ana. Ba boya ki babi mutu arokende azate. Babin akendaki. Akendaki na invitation wana ezali na Paris na ba musicien nga na kendaki te parce que adi muta kendaki ba musicien ba yaki wana ba côté ba yaki wana bana ba zaki wana ba pesi siko Babin de temps ba pesi parole Babin aye na liboso ya ba musicien na bato bazalaki wana aye na papier obi ba discours on ya makanta ka bobi wana etu mubuto bantu beta na baba na papier moko ya munene avant de na liboso albeti discours neto o biso dans le monde à Mobutu alobi ke ngai nazali mukonja ba combattant ngai na ju parole na place ba combattant parce que ngai naza mukonji na bango a dit quoi dans na salle parce que ba te belé ba combattant te na Paris ba fréquenter bango te ba mona bango ka ba combattant ba yebi ba grade na bango te biso neto no za na bango to yebi o ya zaboyi a dit avandi atali Babin a su discours alobi ke ngai mukonja ba combattant na sengi ba musicien pardon na makambu o tout evita ke ezali filmé Rouf Mbutanga ngaza nango ngaza na ba témoin ata donc na gare du Nord juste di boko pe azali na kati ako témoigner azali na réunion filmé et bimate eza filmé to gozo ba image wana Babin a beti discours non makambo leki to sengi pardon na ba musicien makambo wana panto bosna tango esili Adi azaki étonné. S'il y a bengi Babin na pemba bi Babin. Yo makambo o witu koloba. Est-ce que Martin Sali coordinateur azali au courant? Ité lazalo au courant ou bien avec ça au courant? Yo ozo soit parole ozo lo bagé yo za chef ba combattant yo za chef ba combattant ndenge. Babin pa yebisi non pas yebisi ka likoli ko abitika ngatika ngai. Siko adi et puis tango abimai wana abengi ba mikonji oyo ya yebi ya ba combattant. Ayebisi bango tala makambo na wiki komona siko bango to bazon ba baby ba bengi Babin azoki pe suspension lisu na makambo donc makambo to route na makambo ya oyo wana pesa ki azui suspension mibale siko Babin na mutu na ye muta bebisa makambo na ye adi donc yama bomona pe ke Babin a wita place moko na groupe moko ba combattant na Martin Sali bomona tango crève salami Babin ba pesa e poste te azali donc yo neti yo siko za na PPRD ou bio za na IDPS muta IDPS a du pouvoir yo puis faut pas passer parce que vous allez na lelo yo soki l'avocat dit a du pouvoir ngambé on va quelque chose attaquer quelque chose donc l'avocat dit a du poste yo a passer rien et à mon boulot problème donc on a des sanctions ba pesa ki Babin na Martin Sali que ba pesa e poste te siko Babin a Kangela a dit Kanda. Si on a une réunion à Bango, surtout à Kendaka, Babin a dit oh, on a un collabo. Attends, a dit bien, pour vous dire que ce que a dit à collabo, donc automatiquement, on a un collabo parce que tout ça la ranaï, tout dire à place moro. Donc, a dit comme ça là, donc, propagande à ma baisse, a dit, et puis, combattant Bango Moko, ceux qui assistent à la réunion, va dire, oh, mais César, mais pourquoi Babin le barmabe na hote alobaka ya adi londolé likamuni ni wawela na adi londolé donc askoma sikoyo kosala adi masolo mabe boke bande aza komatodo a partir ya bakanda wana yango monike kanda ne keyike avant aussi sango ye baba lobike adi agressa qui na na château de suite je vois que suite je vais préciser les détails hein pour pas comprendre un tout peu origine problème je crois qu'ils a problème ba rancune kaka ils a la cadre musala donc ça va le belango za faire privé za privé là par rapport à musala aussi tozo sala oyo je crois que ceux qui a dit l'ondola zala qui ont mis à médiaté likambo ngako komela été ceux que Babin zala qui combattait belo ko komela
makambo eleki c'est parce que adi aosala musala asala musala na babe pasa musala na ki combattant puis agression et au salema donc il faut pas qu'on mélanger parce que ba mi balé à part masolo mi balé batambola la place mon côté ba frégateur ba milieu mon côté donc masolo na bango ezali entre journaliste na combattant il y a ça et en dehors de ça réaction tout le monde également de l'autre côté na bango ba combattant ce qui est tout à fait normal ba soutien les alliés ba soutenir babé mais et loko ils a quand même un peu choqué biso ils allaient plus déclaration de Tikolanda Tolandi déclaration il y a Bokechu premier chose ça ba média moko oyo ba publier déjà yango awa biloko alobi na kati wana je crois que bato balandi yango mingi peut-être ba sepeli nango te ba msu ba sepeli nango tanga za koloba ki effectivement et loko basali a dit eza vraiment bien azolo bakutu ye moko azolo ba biloko alobi 12 points ya nini na mutu et petit kalisikoyo c'est ça ngadi ba beta payer puis atangi mutu ba beta ya atangi déjà odon bonda ko sa charger na yo donc beta yo neti ba beti pe adi londolé na éviter réaction negozani avant peut-être ngapina na kota na kati réaction na ngezali au moni avant toute chose dans le banane je vais souligner une chose na moni que ba combattant ambiguïté et koti ba combattant il y a France bazana discours mususu il y a ba koto bazana discours mususu et là on a le bango so ba ezali affaire mo personnel il y a dit na babé pourquoi ba komi kotanga muto arbeta après a dit donc c'est que tu comprends de ce que babé makambo sala ki wana za ba combattant mutu batinda ki abandi na dit ensuite et ozala ngai donc parce que bango bazolo ba que non eza makamba ba combattant te boko sate mais ce que eza makamba ba combattant te a dit aningaki akufa mokolo wana mais ngana na mona te mutu alingi kokufa bato baza osepela etikali boy etikali soko totali ba commentaire o ezo leka na basi bo mona makambo eza dit mais kombo na ngapeza na kati aba beti bino etikali yo donc ngai ezo pesa kaka mawa ke ba combattant baloba bango combat na bango ezali po balongola président Kabila dans le pouvoir donc mboka eza na occupation mais ce qui combat na bango na moni sikoyo ezape na bato presse donc parce que bakomi ko cibler bato donc ndenge après a dire aux ngai après aux alape yo alimia après pe l'avocat du diable effectivement mais et là peut-être quand on a ajouté un tout peu parce que tango ba Gresaki avocat du diable Cyprien Weti c'est vrai qu'il y a eu des combattants qui d'accord la montée ba bengaki pour désolidariser un tout peu dans acte wana mais muto les cas qui dans média pour le bas c'était toujours Bokechu premier ouais t'as ba propos un peu discourtois il faut quand même que le bango ba propos moko vraiment ça qui vraiment la mulongote kakaye il a dit Londolé c'est encore lui kaka ba même média wa kindaka wana a tenika ba même ba propos mais c'est que peut-être tout se poser la question est-ce que yes quoi directement fou du roi moi ba combattant ou alors c'est pas même ba tindaka ye akende Alobaka, comme ça, ça on ne comprend plus. Peut-être que soit de retour dans peut-être combattant, on ne comprend pas. Puisque d'un côté, toujours n'a pas moto, mais il y a des cas pour appeler sa moto. Ça on ne comprend pas. Éviter réflexion par rapport à nous. Mais ici vraiment ceux qui ont une organisation Moroboye, n'a pas tout le monde en politique, moto a yaka devant micro ou bien devant donc na caméra, il faut baninga mususu ba yeba que ye azali représentant à l'obélara biso makambo parce que caméra ou bien micro ce que ye n'importe qui a kolobate donc ce qui y a la parole c'est que bango moko batinda kaye bazo sa ba jena bango ya za porte parole na bango ayaka kolobaka après bango na aya lo barneka bo bango me baza au courant ya makambo parce que ceux qui baza au courant te mbele soka lobi makambo alobaka mbe azora sanction mais ti lelo tout le monde qui est le lot tout le monde azolo parce que ba yebi makambo na bango balobaka effectivement mais ngasiko na ko megambe ko attirer un peu attention na ba média oyo bala ko recevoir plus bat oyo bazali ko leka pour la ko faire passer ce genre de message puisque oyebi to lo ba média za la moko presse ezaka moko presse to ba presse za moko parce que lelo et okomela et comme il a dit lobby ekokomela César ekokomela nga ekokomela mutu comme même bino bato boza ko yamba bato baza ko na ba message moko ya haine message moko oyo ba menace sur ba journaliste ba confrère na bino puisque musala oyo et c'est un peu moins éthique moko boy puis moi solidarité puisque tu yebi ke ba musala ngo tout ça là oyo c'est vrai que bon majorité formation penez à la mais au moins moi ba principe quand même un métier il faut quand même un peu ko yeba ngo si pour yebito tout ni moi muke
Mais le fait que yo na plateau na yo, neti nga na plateau na nga boye, Moutoumoko a agressé un journaliste, a agressé un homme de médias, a bêti na ebité, a dit l'ondolé, a bêti César Ngandi, a bêti bien Marc Etabou, bien Francis Kakonde, ou a bêti Yves Kambala, a bêti, na ebité Fabien Kouswanika, un homme de médias, a bêti, Bazoki, c'est plus ça problème, à Makile Tanguy. C'est toujours le Belango, a plus Moutokara Koufa. A dit à Kouraki Pea Koufa, Nenga Zoka Kiwana, mais maintenant na plateau na yo, na plateau na yo, Oyambi, na éviter muto agressaki ou alors muto moko fan na yebe muto na moko aya ko sepela na plateau na yo se réjouir tout simplement na acte wana et puis en plus aloba keno muto oyo ba ko beta lisusu prochainement ils allaient encore confrère na yo journaliste et toi na plateau na yo alors tu ne réagis pas, tu ne prends pas position ferme. Plus c'est ça aussi le problème, il faut prendre une position ferme parce que oyo ko comme la confrère na yo lobi pe ko comme na yo oza na caméra na yo za ko filmer o tikeli muto aloba yo peux jouer sur la caméra na yo ba beta yo ba pandi caméra na yo mais na éviter lobby banani ba olobele la yo. Je crois que musala oyo c'est ngama solidarité soko yebi peut-être moi trop il faut retourner na biso ba oyo ça fait des années tous dans métier oyo ça fait ba mboule belé. Je crois que dans ba métier oyo peut-être ba concurrence pesa laka so yebi moi polémique na biso pesa laka. Je crois que balanda biso la ba Kinshasa la ba chaîne na biso à télévision. De temps en temps, nous avons un peu de polémique entre les mais ce qui problème est quoi les confrères, ce problème est mawa. Problème moro de agression, jamais au moins dans le plateau, un confrère aya tout moro boye, aya comme ça, na plaisir kaka, abona au CPLA et puis yo au fandi tu ne réagis pas. Tu es journaliste, tu t'appelles journaliste, tu es journaliste. Puis vous commencez à botter dans les médias nabino. Pour quel but? Moi je ne comprends pas. En plus c'est ça, tu as une mission enregistrée. C'est ce que j'ai dit. En fait, dans la route en garde, je crois que dans le Awa, tu belé, confrère belé, baza Holanda. Ba média ngo ba yebani. En tout cas, so bo continuer ka bomo italibino. Italibino parce que musala oyo izala boité. Musala oyo to sala oyo izala boité. Bola na ki ndenge ezali. À la poto également ba o ba message na boulot oyo ba yebi ndenge ezala ka. Ba principe na ngo pe ezala ka. Attention aux la caméra, le lobby, tout n'a pas pu manquer, comment est-ce qu'on peut travailler pour que, à un niveau quand même, il y a profession, il y a surtout un peu moins solidaire. Mon ibikamso est allé, il y a un ding à côté de Paris, tu me regardes sur l'autre, tu es bien tout ça. Bah, combattre, bah, on a solidaire. Alors, pourquoi pas surtout un peu solidaire? Parce que confrère aurait pu à Koufa. Alors, on a évité son parce que, boké tu as le bas et ça menace mon neti à mort parce que soit le bibo yo to tina ba nefu ka do so ba nefu si mutu donc okufi donc ba tiki à lobby ba kepe ba sala on a montage ba lekisi yango donc azako préciser que kombo a mutu ango ba ko sala ye na mutu ba ko tinda ye donc si toujours ça la rompe na ki congolais pour éviter que la plus biso to porta ba plainte to tika kara binde ko kaka bozo ba gravité na moté ba préjudice bozo yebate c'est le aussi César a eu problème surtout que c'est référé c'est vraiment la vidéo ma déclaration parce que on cite les noms puisque so mutu une émission là atangine comment mutazo lo baloba na ye bon peut-être la kawana alors le en général mutu boy mais quand il cite le nom de quelqu'un dans ton émission tu dis que effectivement propos tenus par l'invité ça ko engagé c'est vrai mais yo mutu za ko animer cette émission. Il faut à un certain moment aussi qu'on remette un peu, qu'on recadre un tout petit peu, qu'on réagir un peu comme un cas, et puis qu'on prenne une position, surtout, ce qui est s'agir, en tout cas, la confrère Nayo. Confrère Nayo a eu problème, Azuki, Makila a dit, l'ondolé Azuki. Moi, ça ne me fait pas plaisir, il y a un mot dans le plateau, un CK, un confrère, Azuki, Makila Tangi. Ça, moi, ça ne me fait vraiment pas plaisir. Et je ne le ferai jamais, n'a évité, ceux qui problème en na confrère, na plateau, je ne le promettrai pas. Peut-être pas aussi ça. Donc peut-être pas aussi ça. Donc ce que tu moni vraiment moni que le cambo a dit na babin qui accidenté parce que tu moni que le bis ceux qui a dit n'était ça zui ou ya zui après aux alangai donc ce que batu o ngana zo senga na ba confrère na ba moni que et ça siko batu ba ciblé batu donc moko na moko akoleka o ndengi bango ba lobi ke ezalaki à faire moko personnel à dina babin mais en tout cas moi je pense pas parce que ba sali déjà liste na bango hein que a dit à ça zui et tikali moko na bango après ainsi de suite donc ngai na zotala ngana za mutu moko libre lelo na za na Paris na za na Bruxelles
na otambola ndenge bato batambolaka parce que vraiment naza likambo na moto moko te, je ne fais que mon boulot. Ba confrère nanga so moko ba oyebisa ngai donc l'avocat du diable lobi César Ngadi ali mais César Ngadi masolo wana salaki eza bien te tika na koyokela bango parce que bango basa mosala mona ngai mais ngai nazali kaka nde nazali na continue ka na salaka mais nazozela nazali na ngai nazozela bino mo boyoki ke babandoko loba ba combattant baloba ki eza masolo moko personnel entre Adina Babin mais masolo moko personnel ekomi que mutazoki bakomo tinda akuzoki malamu fale kutu baboma ye etikali o mususu wana etikali o mususu boki wana ezaki kana ba internet batsaka bakomba likuta mais ya o evito le kalelo bokecho abombanité atangi kombo wana deux fois atangi na moto yo akoniye fukanga koboma ngai donc ça va bino mo botala ga masolo ndenge ça. Voilà, je vais ba interminante bazali témoin et puis to kota la suite nango. Et puis, nous avons toujours un informé en tout cas à travers le monde entier. Nous avons un service. Je crois que ceux qui vont reprocher les alliés, puisque nous avons battu, ceux qui vont reprocher les alliés, tout le monde a raté, beaucoup de choses beaucoup qui coupent la proposition par rapport à Moussala, mais tout le monde a mis des collabos gratuitement. Je crois que tout aux awa, tout ça il a aussi mboka na biso toujours lutter aussi pour que mboka en échanger. Nous avons contribué à Moussala tous aux sala, mais que bien biso ba collabo parfois en tout cas tous avons pendant ma bé parce que tous vraiment ba collaborer puis c'est pas bon voilà. Puis nous avons biso awa dans la poto tous avons bino awa, tous vivre souffrance awa. Ndenge bato bazo vivre en Afrique nde babengaka biso kotinda mbongo de temps en temps bapo oyo biso moko totinda kana za ko souffrir ka ndenge bato nyonso ba combattant bato bazo souffrir tout souffrir. Nakati ote alime yo kanisi alime lelo yo so komi kolabo okomo lia mbongo ya président Kabila yo kanisi vraiment ba kopesa yo ngo na mulili ba bombio si ba kobimiso peza na miso bato balati su écharpe balati su bilamba congrès a peu des qui on est vraiment OK donc wana ki kolabo ngo donc baso musana ba bien te ba koni beso za kolabo yo na l'avocat du diable ba relaxa bino pe na miso bato tout ba mona kebo komi na kanwana mais ki kolabo bazo bana biso vraiment. Merci en tout cas César Nga de passage. Nga pena remercier bien vraiment pour moi vraiment na koloba benzaki eza privilège munene parce que musala na bino vraiment na sepela nango vraiment plateau na mona ngo ga batu bakeka na bi menga jour dit vraiment na roleka so na moni liputa ala voka di diable lati liputa wana vraiment ya drapeau mboka eza vraiment ya ngwana pe to koloba ki combattant na epa zo ça parce que vraiment lati a vraiment amour du parti. On prend aussi des risques énormes. Des risques énormes. Yo la tendance nous comme il ça. Vraiment on appelle donc on appelle si venza dit l'ondola s'est rétabli déjà. On appelle si avec la zakoto mais na bossa ne OTP na pesi pembote na massa na mo na retrouver de banana hier tout ça ne 15 ans na mo na gaete. Allez na retrouver donc wana penza kombone José Kanwa na pesi bambote belé donc on appelle massa na to bandachi. Merci beaucoup. Merci en tout cas César Ngadi. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bandeko journaliste bazalaki na regret na kati ya likambo oyo pe toye kokamwa ezali kaka na ndeko moko oyo likambo wana esali plaisir pe asepeli na yango na plateau na yaza kolekisa boketu dernier monoko supu pe tango aza kotuna boketu dernier monoko supu ba question azali pe meme kozwa courage azali koseka mais ndenge balobaka ete tiakuli zwi ndeke yebaka ete mokolo pe ekozwa yo tango mosusu Monsieur Ali akoseka tango mosusu Monsieur César Ngadi akoseka tango mosusu ngai mama Rosalie na akoseka tango mosusu papa Roger akoseka tango mosusu pe Monsieur Wechi akoseka oya yo tango mosusu mokili ekoseka ndeko nakoyebisa yo eloko moko ezalaka na journaliste moko hollandais ayambaka ba invité na plateau na ye ba invité wana tango baye na plateau na ye ba misusu bazalaki na maladie ya cancer na mingongo na bango tango présenter asali présentation apesi parole na moto oyo azalaki na cancer na mongongo tango moto wana bandaki koloba na ndenge kaka elobeli ya moto wana ndenge bandaki kobima na ndenge ya mongongo ndenge bebaki
journaliste akufi na koseka na banzi ete bato mingi bayebi makambo nazali koloba akufi na koseka oyebi ke asali yango a plusieurs reprises même na émission ebebi mbala moko na ba invité na ye ba mosusu epesaki bango kanda batelemaki mpe babimi na studio mpe ezalaki fin ya carrière ya journaliste ana mpe atika mosala na ye ti lelo akoma kosala makambo mosusu yango na tolobi soki Stella asengi pardon te na mese adi londole mpe liboso ya bakongole nyonso tuna eloko asali ayebaka ete ekozala fin ya carrière na ye bakombata bakoki koya kobanga te ndenge bamesa na koloba me wana ekozala fin ya carrière na ye po ete bandeko mingi bazali kokanisa ete bato mosusu ndenge bomonaka tala nakoyebisa bino eloko moko oyebi radio Zumel mingi bato mingi balobaka ete radio ya nsima ya ndako oui tondimaka tozali radio ya nsima ya ndako me boyebaka yango ete ekokoma na bamoma moko boye oyo bino moko bokobanda kosentir mpenza bolobi te tokanisaki radio ya nsima ndako me ezali radio ya nsima ndako te ndeko radio ya nsima ndako eyebanaka radio Zumel mille tozali organise tozali na site na bino na site na biso oyo bato mingi ba radio mingi ya internet bazali na yango te tozali na makambo na biso mingi oyo ezali ya biso moko todepandaka na moto te mingi bazali koloba ete ano bango bazwaka baimage ya bato problème eza te me tokoyebisa bino boye po ete congolais nde ayebaka te sorte ya reportage oyo biso tosalaka bandeko oyebi baimage mingi ntango elekaka bakongolais ntango batalaka yango soko olandi ba argument to ba intervention na bango ntango basalaka on dirait bakongolais mayele na bango ezalaka ndeo ya makambo oyo batieli baimage yango wana biso ntango tozwaka yango tolingaka tolinga tolakisa tofungola mayele ya bakongolais toloba ete tala esika oyo bino bokanisaki boye ezali boye ete tala ezali boye toza kozongisa bato na nzela yango namoni ete bato mingi baya kocomprendre balobi non mosala oyo radio Zumel mille asalaka ezali mosala ya makasi bino bozalaka kaka na esengo bomoni image bosali bacommentaire na ndenge na bino bosepeli me bobosani baelema ebele yango na biso ntango tozwaka yango totali tolobi te bapeuple congolais bacomprendre malamu te yango na toyaka tosaleli yango lisusu émission mpo na kolakisa bino toloba ete tala place oyo ezalaki boye tala place oyo ezalaki boye me eloko tosengi na monsieur César Ngadi il faut asenga ba esquisse liboso ya ba confrère na ye journaliste nyonso po ete eloko asali alakisi penza motema na ye penza malamu komona moto ndenge babetaki yo na makile eza kobima yo mpe oye na plateau na yo ozwi moto azali koloba makambo kaka ya meme journaliste na ndenge babetaki ye ale yo mpe oza na esengo oza koseka non wana penza antuka ngai mama ozali nakoki kopardone Stella te soki asengi bolimbisi te na monsieur adi londole il faut asenga pardon po ete oyo ezali neti ainjurie adi londole mpe ezali neti agifle ye na acte oyo asali ezali malamu mingi te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotelisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel mille merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel mille tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci